tuzange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi yo tata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata Molimo Santo. Lelo toza na date ya le 8 juillet l'an 2026. Oyo tozali kokanisa elonga ya papa mfumu longo papa dengenda kuntima. Wana ezalili wate kasi tolobi yango elonga. Bango moko babandaki koloba yango ete tozali ba passager awa na mokili. Soki mokolo wana ekoki nzambe abengi yo ozongi esika tokoutaka. Na tango wana papa de alunga na alobiete kozonga na biso esika tokoutaka. Baye kotale la biso compte rendu. Soki otamboli na ndenge ya malamu na mokili mbano na yo ezali. Na ndenge pe ya mobe na mokili mbano no pe ezali. Oyo abengami ete nganga nzambe liwa na ye ekozalaka liwa te kasi nde elonga koloba ete alongi mokili. Yango na mokolo na lelo tozali kokanisa elonga ya papa mfumu longo papa dengenda kuntima. Tata mukonzi ya bule papa Simu Kimbangu Kiangani liloba na ye na mukono na lelo eke tokanisa maloba ya bango nyonso misato ya bule. Papa Kisolokele, papa de alunga na pe papa dengenda kuntima. Na nzembo o tozali kosenga na bana ya koreki senuwe. Koreki soki asilisi po koreki ya koyemba ona Kikongo pe jejeki bokoyemba ngona lingala. Tolandi matei na biso ndenge bautukote ya biso. Réflexion ya mokolo na lelo banzembo mabondeli pe lite na biso o tozi euti na mokana na tata nzambe ezali kotala kaka elonga ya bango misato na nzoto ya papa diangenda kuntima. Koreki oeza maloba ya papa mfumu longo papa Simu Kimbangu Kiangani na mkono na lelo.
Yomoko koriki yemba ngosuna lingala ubo ibya ngona lingala
Merci koreki bolongi na bino na Kikongo na Lingala. Balobi ete gaki nde mutayembaki yango na Lingala, yango tokosenga bino bibobonga magaki oyemba yango. Tozali kobenga Papa Shambui ayela biso liboso awa. Pamba te batata bango nyonso misato, Papa Kisolokele, Papa Dialunga na Papa Dangenda Kuntima, bayaki kofanda sanza mitano au na Nkamba na 1989. Kobongisa ndenge nini Lingomba ekotambolela soki bango bazali te, batikalaki kobongisa maso. Esika wana soki tobengi Papa Shambui koloba te lisese oyo ezali batata batikaki na bandeko na biso oyo bazali na Grand Kasai cercle oyo tokoyokaka ke bapapa batikaki biso na kati na cercle, mwana moko abima te ndenge elobi Nzembo. Gaki soko osilisi ye Papa Shambui akobiyebisa biso, kopesa biso lisese wana. Soki tozwi ye pamba te lisese wana ezalaki nde na Chiluba. Fanda na liboso so basisi koyemba ufanda na so basilisi Gaki so basilisi koyemba bongo pesa biso lisese wana. Gaki
bolingomi beko misala boyika kriko boyoka 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 oya kolonga te jali bozobara ye mbilo maso bozoli banara ngai natiki bino na lopango na ngai ya bule bovanda malamu mpe boboba balako mama natiki mokuna libanda te boyoka 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 bolingomi beko misala boyika kriko boyoka 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 oya kolonga te jali bozobana ye bolingomi beko misala boyika kriko boyoka 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 oya kolonga te jali bozobana ye tokota sikanalisese oyo papa mfumu wa Longo papa dangenda kuntima na 5 mois alobela kete atiki biso na 4 na cercle litei wana muteyaka esalaka papa kombo na yikimke asileke Katwadi papa Katwadi yango tokoyoka epai ya papa Shambwe awa na nkamba nde sima ya koloba likambo ya cercle nde papa mfumu wa Longo papa dangenda apesaka chapitre na papa Katwadi bete akoka kote yango lelo oyo ekomili epai ngai na yo na mokolo na lelo oyo papa Simo Kimbangu Kyangani asali biso rappel. Merci papa. Nandengo pesinga occasion ya kotelema liboso pona loba. Na kombwa tata mwana tata Molimo Santo. Abendele na chuluba na ya kokoma na Lingala. Mujire janzambi tatu Yezu ne nyuma mwimpe. Tatu muko wa bujina jende jivua manyamalu. Manyamalu tatu uvumulela kabili mwana jina manyamalu. Pakufite kuchikondo manyamalu watatu uvuke bakuya kulwendu. Na nkuwa akafungisha mwana chifundu chitutubikile ne cercle. Pakafunde buchifundu echito bajikisha wakulaye mwana ne meme njinye kulwendu. Chintu chonse chikala mwakulo bwakukulu fatule muchifundu echi kufatukito we mufatuke lufu lwebe.
nanko tatu manyamalu wakaye kulwendu mwana wakashala muchifundwamu. Alors mwana musombe mwana wakumuna nyama wa ntambwe nyama wa ntambwe mujule boya kutu 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 ulumutangile kufu mwana kufu tatu manyamalu muye jibi josu jifubwalu budwila mwana yeye uvubu manya uvuele mwana ji manyamalu wa manyamalu lame chimvu mukwambile kufatuki muchijengu to nyama ufuna nyama manyamalu kayifatuka muchijengu nashi nyama umuka uya kupita matuko leopard nyama wanka shamba ulomwase lubilu jup 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 unyungulu kapa chishengu wachi bwane uchingisha manyamalu wa manyamalu bwafatuke kaji manyamalu kakafatuka to mwana musombe wakumune kafumbu bwene bwa kafumbu kafuna mwana wakakanga muchima umvua mujiye manyamalu wa manyamalu lama china akakwambila kufatuki muchishengu to shintu chandekeyi chisuku chikwata kafi pyaka 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 kafi kayamulu nyama manyamalu amina apana ko nankufu kafi katoka elanjimi tatu okwela kabiji mwana ji manyamalu wa manyamalu kufatukito lama chintu mukwambili nanko byakatalala netulu kumvuishe kunyima ndenge tolobi na chiluba tozongi na lingala tata moko kombo na ye manyamalu azalaki na mwana manyamalu tango ekomaki pene ya kuye kusala voyage abengi mwana nanga tosala cercle landa ndenge nazosala tata asali cercle omoni cercle oyo na ata likambo ya ndenge nini yeye ata eloko ya ndenge nini yeye kobima na cercle te oyoki nayoki papa laki mwana a voyager na ye mwana telema ayoka kuno tigre abimilie alors baoyo bayebi ndenge tigre ou bien léopard balengisaka mutu akei kuna abimisi mabele abaluki atelemisi bapwali na ye mwana ayoki kaka manyamalu wa manyamalu simba eloko ngai nalobaki na yo kubima cercle te mwana kangami ata azolenga tigre akei eye turu ya léopard mpona baoyo bamona léopard soki azoya po akanga yo akulungwa kuna mbu akei kote azoleka yo na mutu po obanga kaka alors mwana abimaki na cercle te aye komona éléphant azoya azobuka banzete manyamalu wa manyamalu simba esika osimbela mwana abimaki cercle te esobe ezwi moto
tango esobe etiaka moto bomonaka akobwaka ba moto na ye wuk omoni neti okozika manyamalo atali alobi lelo la kozika tata abengi lisusu manyamalo simba oyo nga natikelaki yo tititi moto ekei esuki tokoki kosala interprétation moke ndenge toyokeli na nzembo ezalaki kolaka insistance ya kolaka manyamalu yoka biso bandimi lelo toyoka chaque fois totuna nanu manyamalu wana ya mukolo ndenge nini azala koyeba ke mwana azali atake azalaki nani chaque fois azalaki korappeler tozotala mukolo ya lelo bapapa baza kolamwisa biso baza korappeler lere nyonso po tokoka kokweya te tobima na cercle te mingi babimaki na cercle balandaki conseil ou bien malako manyamalu ya mukolo alobaki papa jangenda kuntima na bandeko na ye mibale basali misato baraple mikolo nyonso chaque fête na bango tozwaka rappel ya makambo na bango rappel ya etamboleli na bango sikoyo biso totelemeli wapi tosilisi na kombo ya Tata Molimo Santu. Amen. Merci papa. Bakombo nyusi ezalaka na signification. Omanyamalu elingi koloba nini na lingana. Manyamalu. Na tango wana ezali satana mutu azoya koderange biso na masengeni ya mabe bandeko na yo ezali banyama tomonaka banyama na biso bayaka ezali makambo elandaka biso na bondimi na biso soki tosimbi yango te tomoni ndenge baza koya bakokomisa biso. Yo kende na yo bandeko no mususu bayebi bazokolakisa misato oyo ayebi yango aya kopesa kasi baza ibele moko aya kasi kopesa bango mikro na se kuna po bayanukite lisese munene oyo papa mfumandongo papa Simoki mbangu kiangana la musilibiso lelo batu ya Grand Kasai donc bazongi bakomi na esika wana donc akomi ebele batu ya boyaka soki ye alobi malamu te nani ayebaki ete likambo ndengo boye ekoki kobima lisusu oyo ekomi leson makasi biso nyonso ndako ya Nzambe ningani manyamalu papa Simoki mbangu kiangana la musibiso lisusu. Oui papa. Merci papa. Na komo tata mwana pe Tata Molimo Santu kombo manyamalu elin koloba le connaisseur des problèmes oya ayebi likambo donc signification ya manyamalu yango wana donc oya ayebi makambo donc signification ya kombo wana yango wana oyo ayebi makambo. C'est ça la signification na kombo Tata mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Bandeko Kasai batandami wana moko na moko alobaso
nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu nkombo wana elobi boyi tata manyamalu aboti mwana apesi ye Mani lisusu- amalu katozokotuna kombo wana kaka. Histoire susu teme kombo wana. manyamalu elingi koloba ete ayibi makambo aboti mwana apesi ye lisusu kombo ayibi makambo seke mwana ya moyibi makambo aboti mwana moyibi makambo nde signification ya kombo wana. Merci papa. Likisa muninga. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu manyamalu, c'est-à-dire elingi koloba mutu oyo ayebaka makambo, mutu oyo ayebaka makambo. Nasilisi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Merci. Ya Likisa soda ya muninga. na kombo tata mwana peli mosantu ndenge papa lobi ezali bongo manyamalu na chiluba o papa kato alobaki na lingala ezali ko signifie ete moyebi ya makambo mwana pe kombo na ye moyebi ya makambo. Merci beaucoup. Lelo yo moyebi ya makambo o azongisi makambo oyo kombo na ye nani? Bongo bana banani? Bamanyamule ya mke banani? Merci bandeko na biso ya Kasai. Wana rappel ezalaki na 1989 na 5 mois lisese wana papa Mfumalongo papa Dengenda apesaka yango na papa Katwadi ateya wana bango nyonso misato ya bule baza na katanda kwa Nzambe awa na Yerusalemu. Lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani na mokolo lelo ya le 8 juillet azongisi biso soso likambango yende azali komona biso bana esengeli ke yango azongisi biso likambo eke tozala bana botosi, tozala bana botosi. Ye azali kotosa o bapapa batikilaki ye e biso pe totosa ndenge azali ko pesa biso mate papa ne suka na bayekolo baite bolingo mibeko misala ye ango peso kote ya biso lelo yo bolingo mibeko misala pana kosukisa na mokolo na lelo toyoki papa ministre makambo munene autiko yebisa biso awa batata esi baloba makambo nyonso wana oyo papa ministre alobieki na memeli biso misala awa na misala ye alobi ete lingomba mosusu te kaka lingomba tata Simon Kimbangu esika pe mosusu te awa kaka na Yerusalemu. Yango balobieki totonga mboka oyo, totonga mboka oyo po soki totongi mboka oyo te pasi na biso ekosila te. Yango lelo oyo toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga Nzambe totondi nde awa na tango wana na 5 mois la responsabilité kasi bapesaka biso banganga Nzambe batambolisi bapapa balobi ete tolingi lisusu te bino bapaster batambolisi bobengisaka batu baya kozwa mabondeli na bandaku na bino. Banda lelo bokomi na responsabilité makasi ya kobondela bandimi mpona bandimi na kati ya paroisse esika batie bino. Toyebi likambo wana malamu.
okomi ba grand responsable totiki bino na soirée spirituelle wana mundimi nyonso oyo ayi na soirée na kati na paroisse nsima ya soirée okopesa mbote yango lelo oyo papa Simoki Mbangukengani mpe azali kotambolela kaka ndenge batata batikilaki yango kokende kosambelela mundimi na ndako na ye te ubie na bandako na bango na ndako na yo bayaka opesa bango libondeli ye onganga nzambe tata pasteur kende na paroisse responsabilité na yo wana okojamba bandimi okobondela mpo na bango bapesaki biso mokumba wana soki ekomi ete obengisaka bandimi na ndako na yo wana batata batikaki yango te mpe grand responsabilité oyo ezali ete na bafete ya minene mpo na botongi biso nde baresponsable bapaster totonga Yelusalemi komema nyonso oyo bandimi babongisi pote ekoma na Yelusalemi etonga Yelusalemi yango nde toyeli na mokolo na lelo biso bapaster wana kosukisa tokosenga GGK na malako oyo excellence papa ministre auti kopesa biso ya koloba ete esika mosusu te lingomba esika mosusu te awa kaka na Yelusalemi awa pamba te bango nyonso misato ya bule bazali nde awa banzebe si eyeba makala biso kaka bandimi nde bosusuli ezangi biso batata si bapesa biso maso yango lelo baye kolamusa biso lisusu GGK
teze akwei kamene kuna muzaba kumbipo kuna muzaba bole kuna mineti na yenga nekati kadi babole kwandi makotayo kuna muzaba kumbipo kuna muzaba bole kuna mineti na yenga nekati kadi babole kwandi makotayo kusulu jaduka kusulu ikundu jabalongo kusulu jaduka kusulu kusulu jaduka kusulu ikundu jabalongo kusulu jaduka kusulu kusulu jaduka kusulu ikundu jabalongo kusulu jaduka kusulu Merci Jésus na mukuse oyo akoki kolimbola nga na lingala aya kolimbola owana matei tozwi na papa excellence ministre ya prévoyance sociale du travail oyo auti koleka awa litei munene apesi biso bazoyela biso misala na kati na Yerusalemu tolande yango malamu ye moko ndenge alobeli yango na baarchive atali banda na époque coloniale mpe na ntango wana bozwi ya bonsomi ya mboka na biso papa Kisolokele alekaka na poste wana mpe ye moto apesaka likanisi ya kosala UNPP centre oyo ezali koforme misala ebele na kati na mboka na biso pesa biso yango. Merci papa pour la kopesa biso nzela
to expliquer nzembo shishiki aimbi titre lango di bundu di mosi la lingala lobi boye lingomba moko likokonza na mokili nde lingomba ya Toma tobi Toma c'est papa Simon Kimba ukiangali bokota bobima botelenga na bino yango kaka ekokonza mokili tozomona bazokende bazobima to baye na biso tokei mais yango kaka ndenge papa ministre alobi awa mangoma ebele ya bapaya maye omokili kobundisa molimo ya ngai Kimbangu siko Kimbangu azoloba mpona kozimbisa bampate eloko te donc a déclaré que eloko te tokoti na refrain yo lokola ozali kobundisa molimo otelemili wapi atuni yo ozali kobundisa molimo omitie na ngambo nini ngambo ya zomi to na ngambo ya mibale baye bakendeki kononga mokili bapaster bateyaka biso awa bana Israël bakendeki 12 te bakendeki 10 mibale kaka wana balandaki basusu nyonso wana baboyaki na bango po ete mibale kaka bakotaki na mokili yango siko alobi lingomba oyo eutaki na likolo lingomba ya basantu ata kopasi toyika mpiko tokokutana na bamvwala ya bule bapapa bakenda me tokokutana na bango siko suka elobi na ngambo ya zomi to na ngambo ya mibale baoyo bakendeki kononga mokili pamba te babale kaka bakotaki donc papa tosuki wana merci papa ukozonga na yo telemi na ngambo nini somi na mibale o bakendaki kononga mokili kasi mibale kaka bakotaki zomi nyonso bakweyaki yo telemi na ngambo nini litei papa ministre au chikopesa biso na mukulalelo nde yangwa biso ana ya tata Simon Kimbangu kiangani muna mukulalelo tokoka kososola tozala bana botosi ndenge teotaki kolobela yango na 5 mois biso banganga nzambe bapapa balobi ete totikeli bino bampate topesi bino pouvoir wana bofanda na baparoise boteya bampate esika mosusu te kobengisa bango na ndako na yo te kasi na kati na paroisse toyebi ete bakengi bato basalaka ke batambola na sika nyonso bandimi bazali tobe bapaster soko moni ete mondimi wana aza komonana te kotinda bakengi ndenge nini pate wana aza komonana te biso misala na biso nyonso na kati na paroisse mingi bazalaki na misala maboko metango bazwi ndingisa wana misala maboko wana batiki yango tofandi kaka na kati na paroisse pona koyamba bandimi pamba te na tango wana na 5 mois na 1980 bambuta batunaka likampa batata siko tokofanda ndengo na tiki no tango nine réponse ya bapapa eza na suka te soirée spirituelle eza na suka te papa Simon Kimbangu kiangani aye alobi ete soirée eza na suka te to continue ndenge batata batikelaki
yango na mokolo na lelo oyo ezali kokanisa elonga ya papa ndenge ndako ntima tokanisa lisese munene oyo papa Simon Kimbangu Mpianga na pesi biso lelo wamanyamalu toyoki explication oba pesi biso bandeko na biso bakolo monoko tozala bana botos na kati na bolingo mibeko pe misala nkombo ya tata mapeni musantu amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu ye lusia musu kutambuli kwa sedi yetu wa nzambi yetu muzola kwa seye mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela